économie na yo au somonoka iPhone ezate ke opé sa famille pasi ekolelo kwa mokili tout est vanité ya kufiti iPhone tikali eza téléphone soupe yeleka iPhone ezali iPhone 12 pe ya pe na kombo mususu pe mais yo perdre tikinuka mokili na okapamba bo mokili kitoko oyo na mokili kitoko oyo biso tolela nzala bache ba couleur na prince toleli piaka bache ba ele biso couvre feu yo ka dega parce que yo tiki mokili okufi na okabo tout ça mposa okanga ba masa omdo yiba mbonga leta ko ta bona be ning makuna ba osa ba mdesi ba folie na ba ko po biso na bio to ande moko to za na ngoti bo mieme bite masa ba kanga monda timo bimeye ba masaro na vite camera na papa mndele wana ngofu na zamu na kichasa la yiba mbonga leta te me ya uti musika au yiba mbonga leta bom yiba mbonga leta bom fo nesko ba sone fo bakangane bana bango po bana mo basu na poto te baza na poto corona ezali ba biso nyos to za ana capital ba mbouteillage ba moyo to vivant il faut ne ba soda pardon botika biso mo ba façon ba 23h on est 20h on est ba batakinga sani bata njili bata misika kuna sima uti class na ya mo bokanga ngai boka mpe ba soda ba ote ba taxe belé mo 200 000 300 000 na minute bongo ezate fia bataye ko kufa on va place vraiment mkonza mboka penza mika mpe ko régler vraiment mon heure à la heure à cette 22h normal 22h 23h ça heure moins normal plus de 22h 23h ba heure moi ba bazonga aborder abandako obenzi moi si moi 18h moi 19h musa si tu ba 20h wana akoluka Chelsea ko ye 20h liko a Chelsea ça on va pressé bon est que faire tu ça sens alinga consommer bongo na ba tu ne vas pas kutula ba tu vas pas kutula pour muto alinga sana mo bon pressé te alinga ça laisse pas bongo na faut soit quand moi ça yibila malazana parce que ça la neki parce que la te ba fait ça faire moi fois lata faut ça gouverner faut ça fachi beto on doit aller la pierre là tu vas couvrir fait on doit aller nzala tata tu ba peinture na elenge ça na prêtre ça sens on bon ezate na compte là ba on bois na ba on déterminer premier ministre mboko na yebiete ouvert opération ko soit bon mon effort et ça et organiser soirée mbang soirée mo 20h à Lyon 20h mais 20h on va dire mbang soirée mbang effort merci beaucoup bienvenue botika osala boy bienvenue ti bozala soirée mbang on effort est-ce que zalaka Rata soirée mbang on effort biso no bazo tozo kima mbang mbang penza mona ka zo so ok class te so msu bon bakanga porte ba mbang ezala ba veni ndenge to ka va soirée mbang on effort Bonsoir à tous nos abonnés de Cool Media Télévision, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte très bien, ma meilleure venanga na batunion surtout ba soutenir habitude de près de loin. Là je vois maman Françoise Vita la patrona ba meilleure v et puis ba bonjour nayo tonton Thierry Vita ba lobi ba mbote et puis ba meilleure venayo merci pour na ba appel pour na ba conseil. Là je vois Janine Zaou habillard de Lix ba lobi rangota bilamba wana yasa Norba kota ba chaussures dame mimi na mona ba fi ba chaussures solo ya classe et pas ya Norba tous alors on a beau ce beau vraiment a besoin ya lata ba chaussures bien ya classe contactez-moi na rocha bien en contact na Norba bo lata là je vois pays PJ hein la meilleure veine na yo PJ ba lobi vraiment moninga ya moto comme les ya yenga za moninga ya bato ba lobi pays penza za moninga moto il veut kalamba il ba lobi la confiance du maître Medi Malela je te salue bato nyonso to baza na besoin ya mabanga baza na besoin to tanga kombo ya famille na te souhaiter bon neti na ba moment ba fête boy to souhaiter ba mon ba meilleur vœu pour contacter Myriam Koulou azawana la mineur de la presse na zawana to zawana vraiment pour nos salara musala
on a besoin maison d'habillement na on ba yeba on ba tanga kombo na ngo contacter biso tozana pour na conseiller la bino ba promotion ba marketing ya ba maison d'habillement ya ba salle de fête toza vraiment on a activité na mon besoin na besoin yeba na contacter biso tozana vous appelez besoin ma banga yo lingara ba boire on va avoir Yves Kalamba et la confiance du maître tozana Pilove, le beat de longues jambes femmes. Hein? Oh oui, j'ai de longues jambes femmes. Bonjour. Bonjour, Myriam Kolo. Très bien, merci. Santé Kitoko? Normal. Bonne fête. La fête, c'est ça, ça s'annonce comment? Ils ont les canons bien, vraiment bien en Zambie. Tu es sur internet, tu as vu qu'il y a vraiment un WhatsApp, pour ça, j'étais tout le temps dans mon statut, sur Facebook, tout le monde a un profil d'échange. Au moins qui la fille moi a 16 ans ou elle a 10 pour un iPhone 11. Oui, na mona qui vraiment da bimné ba plus bien akufa les autres ça passe na motema surtout biso ba fille. Les autres ça passe tomiye ba va ki biso te moni iPhone il est qui mutute. Mutu aleki iPhone. iPhone somba mutute mutuka somba iPhone. iPhone on se sent mo économie na yo o somo no ka iPhone ezate ke ope sa famille pasi ikolo kwa mokili tout est vanité ya kufiti iPhone tika les téléphone soupe yele ka iPhone ezali iPhone 12 pe opo ya pe na kombo mususu pe mais yo perdre tika no ka mokili na ka pamba bo mokili kitoko oyo oh ne mokila kitoko oh tole la nzala bache ba couleur na prince tole li pia ka bache ba ile biso couvre fait yo ka de parce que yo tiki mokilo kufina okabo eza passe mon esco elo comme ça mo fia sumbi am iPhone 12 ke pa bango eza de bo pone ko saba buzoba ako saba buzoba likoni ya téléphone mona mwaza isu mwana mukie penza ya ba 16 ans ba on a biso ba kinda ba classe A eza que ba parents bazarana ba conseil ba pesa ba na teto ba parents ba surveiller ba na ba monter moni eza lo msu parents ko surveiller parce que biso ban otokono sa libanda en plus les parents zani parents zani banzala na ya mona akosani kindumba ici fite mazani na nzala mso zani na $10 $20 mona ya PC $20 accepter tout au monde au sala au monde alors les parents faut pesa bana conseil à malonga pia que zate ke ubungsa ki bo parents na non parents bazala ngo c'était pas tellement passé kota bango trop basuna bo tota ki bo parents te moi à 16 ans yo papa osomelo zana na mbonga iPhone te mo zaka mbonga double sim à $10 na gambela kawach pay yo siko za mo iPhone te moi na yo iPhone zo ngo wapi na kala ba mama biso kala ba nous soli soton bazala no ba ke ba 16 ans pour mona ya tene lamba utili bande ko tona ndako izaka pasi ils avons passé mais il y a lelo papa on va sur mambo on était tali bango li soute mona na iPhone na anzimi mona na jean na yo na nini na mona mena kala ezala bongo te différence mais ma casse papa on sur kala papa on sur lelo yo mo pe biso bana lelo tozo kufa belé en plus oui tozo kufa en plus c'est de remettre to ko envier moi tout le temps envié trop ba téléphone oh ne me tezo me là ba problème talon na ba talon na ba jino à $10 oh ebima na o mai na zando zo mi sebso ne ba problème no jini 4 fois et baby no mais yo c'est no buzo banane pour moi $10 wana wati ma jino bimi osali mo ozui osali Instagram bon diko lo biloba wa pera ota te nga pe funa somba moi tant yo ko somba on vo somba zo mo faut ça buzoba tu dis fille vraiment il faut vraiment changer tambol na biso to tambo sou bien te et surtout to ba na mon pays ya biso ya ba 16 ans ba 17 ans au coup d'expérience marambo yo mukolo yebite mais bon ba yebi yango déjà na okali solo mo ya mona moro ya bon on so moni mona muki alongolize mi akufi peut-être nga mukolo bonoro ba avortement ils ont pas conseil bana ba banga katipisi est-ce que ezara que parce que na ba famille biso tona ba nzala tona ba mpiaka ba parents na biso ba ko so biso ba jeans te il faut tout ça na ka ba bêtise wa ezara pas super longola ba zemba omo quoi ezara pas bazali belé au moins azuize mais pas maman papa c'est qui ça longol pesé parce que tant mieux c'est la moi première fois bon les infos moi on ça OK yemoko en plus peut pas misusu o ba longola ba zemba ngo bon on peut on peut bien tes entourages influencés par les amis
ne ba influencer ba lobité yo nous abo e ozo mo mke bota ni longo la zimsot e ngaza mbali nga mo bakabela nga mo ba somba desomba nga sombela nga ba téléphone to ki ana camarade ne mo ko te msupeza mo ba msupeza ba influence ninga influencer ya kolonga te soit msupeza mobali bala ina kiss na ke papier viena aina kiss a pesi asani alongo msupeza ba parents bango moko e mo na ngaza no mo mketika longo sezem alongo se premier alongo so pesi da kiss wana esani e bo mama na kangiti akate ba mela kiss o mo ya ki ye msu mama apesa ki na zemela ki 1 mois et que longo na zema 3 mois en plus bolongo ba zema ezanga mbongo vrai zemi vraiment ngolongo la va zemi faut que nous capable d'autre ça au quitage on est dans non risque on va so kufisera mkoneta ngama il faut kufa comment fait zema 4 mois yo longo na kiss kiss non na okina ono ko police na mwana buka na malema le po bima mais que tu balongo lomba moko ezani ba parents na ba camarades na mibala ba ndoki ba tama ba mvutima famille na ba yo vu kiss papier vient na o yo pesi mona bato ameli ne créer moi bat maramboti minute na dio mais ça bon. Ok, merci Priscilla. Tu as des gens à dire bonjour parce que le micro système est arraché beaucoup moins que na moi quatre émissions. Il faut opérer à moi mbote mingi ma banga hein. Il faut opérer à mbote. Mbote na la piste na caméra même sur ma wesh na piste ba mbote belé gata na koko ba mbote belé. Ok, merci beaucoup. Un grand bonjour à celui que j'appelle l'ombre le king. L'ombre de quelqu'un. Ba mbote na yo. Léa yenga moninga ya mutu Emmanuela Enoch, je vous aime beaucoup, beaucoup. Je vous dis bonjour aussi. Au Talaki, je ne pourrais pas citer la chaîne parce qu'on n'est pas là pour faire la publicité et la promotion d'autres chaînes ici. Moi, si il y a Baba, qui violé, et puis 2 jeunes garçons pour ne pas couvre-feu. Et na Talaki, vraiment, et ça n'a pas si vraiment, pas si. On va couvrir vraiment oui yo filmer est-ce que vous en montre ils ont un téléphone là yo bah oui Nicolas ça on cache ni mais que ça montre maman en plus peut pas sonner 20h59 faisate oh 20h59 faisate comme au béton so coûte na soda na 20h59 et pas na 59 et pas ne pas na comme 21h juste so bon pe soda tout à comme le français pe ka mon quoi oh so tu peux na ça et ça 20h59 et 1000 montres 1000 heures et pas dans 21 heures eh Moscou il fallait beaucoup de façon 23 heures on est 20 heures on est bata kingasani bata njili bata misika on est moi outi classe na ya mon kabokanga ngai aboka on peut basoda bi ba ba taxe belé mo 200 000 300 000 na minute bon ezate fia bata yeko kufa on va place vraiment mkonza mboka penza meka mpe ko régler vraiment moi R à la R c'était 22 heures normal 22 ou 23 heures ça R moi normal plus de 22 heures 23 heures R moi de bazonga aborder abanda mais 21 heures ba mama kamondo yaka ibele ba embouteillage njili kingasani batanjili kingasani wana ça va passer mso sala na ville bata toni sa ville za bata kune oui ba ça terme ba journalier voilà là ba journalier ba uta côté kuna ayena ko sa musala na miso bata musalisi ba éponge ba muswana basala tuko tiba silisa bokanga msu 16 ba 17 heures wana ba mbute tiba koma kuna ba accident pesa les beda en plus pe saute muto za kuna siko na 21 heures ba tie wana et puis pas si en plus bana mibali vraiment basala makambo vraiment bongo mutoyer o bomba et comment bo violer pe bo betier lisusu ezala raté yo kana vraiment ezala raté mo ba va bato okine va ba bulo ko ça so bilanga ezane bato ba jara bon ezali pamboli te na miso nzambe eza bien te doza ba yo za mndeko mo ba ndo tio sali moi c'est abat bon yo za ndeko moi cité
ils ont sens te en plus ba soda oh ba zo de régler ba air na on avance papa biso na bio to akande mon est na chômeur à l'été na zo na mbongo te yo za soda au 18 ans impayé nga za 27 ans impayé tout ça on pousse au kanga ba masa on doit iba mbongo à l'état ko ta bona be ning makuna ba sa ba mdesi ba folie na ba ko po biso na bio to ande moko to za na ngoti bo mi bite masa ba kanga monde timo bimeye ba masaro na vite kamera na papa ndele wana ngofu na zamna kichasa la iba mbongo à l'état te me uti musika au iba mbongo à l'état oh bon iba mbongo à l'état bon fo nesko ba soda fo ba kangane bana bango po bana mo ba sina poto te baza na poto corona ezali ba biso nyos to za ana capital ba mbouteillage ba moyo to vivant il faut ne ba soda pardon botika biso mo ba 3000 soit 5000 na biso les ana poche pardon et puis monsieur yo kanga moto pona réponse ba comment ko ça ma ba izwa maman mo Kevin pardon bien sûr comment quand ba inviter quand même ba sora ba to za bon ala kichasa bon do ba iba mbongo gouvernement biso to iba na biso moto za na ngote depuis no bo luka ne biso pe to luka botika biso va to za l'aise papa pardon net inviter caméra za aza lo pa on immeuble munene o ibe bela mbongo za poto aza voisin na muko chaîne oh mo chez mon bon te a voisin ibi immeuble en route a voisin oui ba ko kanga bon biso te pardon ba bo ça air normal so ça 20h59 pas nous peut ça 59 ba bibi ko za système mbam so Monica siko za ki to komi ba 21h 20h et quelques ba bi bandara mbam 18h juste ndumba batuli banu waze otula moi bozwa ote ya mumu to luka na mbongo ya moi bozwa otine bandumba batuli ba via poko ba gena luka mbona baze ya kotula OK c'est na kese na ko to yoki kande kangi na po ba ko tsambo po bandumba e kangi na o ba nyoso ko tsara bandumba na kasi bakangi bon 20h non hier après si bon na doti misala opemi obenzi moi moi 18h moi 19h musala si ba 20h wana akoluka chel siko ye 20h liko chel ça on va pressé bon est que faire tu ça sens alinga consommer bon na ba tu ne vas pas kutula ba tu ne vas pas kutula pour muto linga sana mo bon pressé te linga ça laisse bon na oh faut soit quand moi ça yibila malazana parce que ça la ne kindu parce que la te ba fait on fait moi fois lata faut te couvrir faut te fachi béton on doit aller la pierre là tu vas couvrir fait on doit aller dans la tête ba peinture na lenge ça na prêtre ça sens on bon exact na compte là ba on bois na ba on te premier ministre mboko na yebiete ye solo ngaki na bango ya malonga nyonga roye ba po ya malonga ni ba sala moni bango 2023 biso bango to kutana moni mibalo wa pesa ba 2000 mo ba syndicat na bango yo moni nga pesa 2000 francs no zwa me yo rozwa zemeze ya yo te a benga ba no koko na nko ya solo ko ya pesa nga demi me nga pesa lo amunene zemi so na to longo za pire vie na luka pire vie longo li zemeze ya yo te mo siko bato ba sa ba gouvernement 2023 biso na bango to kutana opesa moto ati ba polo to bito vote to lembo na nko to vote te na mambo ba sela ba toi ba ile ba corona za na mboka te me o corona ngana be ngata na ebe na ba no moni to kufina corona te me aba ba corona na poto ba la kisa ba la kisa ba hôpital me biso hôpital mo ba la kisa hôpital exactement mama yembo to hôpital pour les ana ngote siko oh ya kumba solo tokutana na bongo na bango tokuta 2023 mibali wana basendika janvier bazemi mona na rapeti janvier zemi ba résultat ya fête là on te va protéger ba fille non peut 20h 20h30 45 faut être à la maison bi bolika na butu bokendo sa ba nuit de ya nini ngo 20h na ndako ya nini ngo 20h na ndako upe mate bozaka weekend na ke fête na ke matanga mais faut-il pas bino matanga ezate po matanga dato kendo la isute o na kiola matanga kamwana nga ebima lelo te matanga to la isute ba vepe ba kangi po les 30 yo banya ba kosela ba veye makambo ba kangi ba veye na ba veye ezate donc to la biso so na ndako pisi rika di bande po na nuit de noces ya te biso na posani a pusande moi 20 moni moi 20h na boîte za moi bien siko za wali kolo leli na poita bien yo ma savait comment quand tu ba siffler
ezalaka wolo eza likolo ere ane ekomada ya likolo sikoyo 20h soki omuka 18h motema ebebi maweji so oza moto aliboma na famille bokanga ye bazokanga nakoprendre te kulu nga so moto aliboma linga na nzafuna nziba okomba patron so moto aliboma na $100 moto aliboma omela jus na kapila bakanga moto aliboma vendredi na $20 osomba jus moto aliboma mikolo ba patron patron moto aliboma patron alors soza moto aliboma na famille moni bango nde facha bi bango nde moto baobundisa ye alingi ne bango te bato bango baza ranki brando na fachi beto azokanga bango fachi akanga bato baboma mimi oki yango te bato maboma nyonso bato maboma baza bapatron kulu ongo moto aliboma miso bakanga aza $500 oui aza $500 mpo bato maboma bakanga bango nde bakomi bapiège bapiège so bomo place agroupe batebele telemi bayoka baoloba ni mama mboka bakanga nde bata baboma maweji kanga moto aliboma so ozali na famille mitali bino bokolela so seka 3 jours moto aliboma aoya te obengi biso toye tofana matanga tomeli tolie 20h tozongi ndako biso babata anniversaire babotama na décembre bozali bino kuda bamboka te basungi bino pour remettre 17h 20h mutazongi ndako asa 20h mutamela kombe bouteille et puis si mutu bazo sepela poza anniversaire mais c'est bien esungi so ta anniversaire wingi mo na matanga bo 18h da batu miteme ebeba ne mela shona zonga na ngai somo likawa kuzo c'est beaucoup mika 20h mutu so ko mutala babizanga no cash ni me kozanga montre te so kozangi montre ba okuta na soda soda mikolo bakanga ba culinaire te bakanga culinaire te bakanga omiyibi te po bon moyibi ti plenya yaka ayaka msu lobi nango musiri ngine ka azwale ka molelo le bosila na aka mono ka 21h 21h libanda yo ki ma chef de l'état lobi te yo ne mutu oza contre mamba Félix oloba na mboka po benga chef de l'état neza boy 50 minutes okende parce que famille ba luka yo mo 20 000 ebimi kuna ti plenia ya comment te lobe mo musika baba likale biso tozo banga mo to nginisa pe ba police on pesa te 20h juste zo na ndao babise écoute lo lanzia bandaka mbanga yona ba mbanga police voleur mbangu va opération ko soir bon mon effomi et organiser soirée mbang soirée mo 20h lionios 20h mais 20h lionios wadi bambangu soirée mbang effomi. Merci beaucoup. Bienvenue Botika au Salaboué. Bienvenue. Si vous allez à soirée mbang effomi, est-ce que zalaka Rasa soirée mbang effomi sino bazoto ki mambangu mbangu penza muna kazo za so o classe te so msuba ngakanga porte ba mbangu za na ba veni ndenge to va soirée mbangu ne fomi. D'accord. Bisous ba soda. Merci Pilov, merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes au basé au Kaiser Yolanda biso to commune so kapisi ya mot de la fin na yo na bambote non la banali. Mon a fait la mazaka juste basoda pardon. Bopongisa te pour moi ça kanda 22h59 comment fait ça na montre la bango te bon 22h59 bon so 21 mon juste pardon 21h59 ezalaka muta chango wana ayebi importance na onda chela wana en plus bato bozo viola ka bato fia bato azana e baba nzambo na sala incomplet puis mele maloba yo siko bokamati su bo violer est-ce que ça na sens boza banyoka basi pardon 20h59 ezala ezonga ba montre bino basoda boko okanga bana ya komo ekunanya wa masaro pardon baza bening makuna boko kanga bango soraya azaba onyo bakimi poto pona corona tozala bango amina o continue ko lia ka bambongo boko kanga botemi bosa porte so jeep ne kota 20h59 bo kanye bozi mbongo papo biso za mbongo pesa binote amoku na za boyeko na za babenga bane ba fonctionnaire à l'état ça 27 MP siko yo kanga ngai T'as non peut s'emboter t'es cool toi si na kanda 20h et bon parce que bali ba pas omité ka pour iPhone ba fio bote ka pour iPhone bozo pe retour la 20h ba tata mikolo à la 20h ba liboso porte parce que ba zo sepela
bazotala mibali fara avant petit temps baza ya kotula elles sont 20h madame alobi déjà ebi que non mikolo papa déjà ba 20h30 bazala na parce que bino bomona na yango bino bomona ba 20h mikolo mibali ba réunion échoué on a réunion na musala on va finir tard ko ça peut embouteillage 20h ko ça embouteillage tiolo a musa on a 19h ko fana 1h dita ça santé en plus batata mikolo balinga ko pesa mona ba opamba te siko tire bino bokenda kati 20h ça écoute la bino bon yanga no to ba bisa bino bozaka ni bali na bino moki mutu mutakoma na oya ye mutu koma mosine okoma mobali bozala mibali na place botulaka boye bokozanga ba 500 ya solo boyanga noa baboyi mpe su 2000 francs 300 babimisa 2000 te ete biso no mibali biso na bango tokoyebana kulu bakobokola bazemi eza ya bango te na kana 2000 francs nazwi na pesa ozemi pesa toboyi kolonga toboti bakobenga bango bakoko na nkoko me koko na o te siko mokolo oyeba ya kotuna papa yo munanga zoba na ozwa 2000 moski yo azoba plus ke ngai bobo baba yanki njo biso baba yanki biso na zawo ta vraiment yanki le coiffure le kuta moi c'est arasomo mo bala rokosa moi ça otalo babita aventurier wa ko mais moi c'est sur rokoso pour des problème eza problème akasiko kulu ngako se même mobile to fana pe we na ko remarquer poza moi si mususu eza passe pour mbala kanga msone oza mbana msone ngambala pe to boyena bisote mena osenga ba pardon ebele papa pardon je ngai pito zane na yo pesa boza bozaka binu ba boza ponga muneti ngakuni nafani ngaboya na mbali kwa mbali ti na ndeni ngako boya mobile musudi kwa mobile binu so wa mibana nga pesa ngambo siko on Vanessa le ba c'était nanga c'est na monde qui osa musala bien te papa zo CV ke luka musa côté mususu na longolio yo pesi 2000 4000 malam boyanga noir botunana. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. J'étais tellement contente d'être avec Pilote sur cette plateau. Ami les lopes et sa beauté. Anna Kanda couvre-feu et ça les cauchemar. Merci à toi, c'est le coiffure bibo et carré. Mingi boende. Merci beaucoup à toi. Là, je vois Francine, je te salue aussi. Moi, je vous aime beaucoup. Ndekatolobara. Vous s'abonner massivement sur cette chaîne parce que vous avez une émission, on a bissoté. Mon tunnel, ça en a besoin. Et l'euro na bana na loyo de bane to tchango suna nenga suka bo sala tout ça ba promotion marketing ba publicité la bine bandoleka na kuli media bo contacter Myriam Kulu, je suis là et bando ça les kito copine ndinga bien ya ki star mo fulu qui si ministre plat Anthony Kawuka mon vieux je te salue Dina impeccable joyeux anniversaire à toi Mado Banaka et la femme de Gaspard Kulu mami joyeux anniversaire à toi merci bisous bye.